janvier à kosi à l'obé que mobala Yvette Kalombo mutabetier il fera la vérité il fera la vérité peut-être que na bon marché liboso le pangu na peut-être que na bon marché liboso le pangu na comme on a qui na caractère ba jamais ba linga ka été vous comprendre bepoto mona ka okaka banda ofinga mabole lelo yo komisi parti mabole na la ki envoûté lelo yo komisi parti mabole na la ki envoûté na la ki envoûté na la ki envoûté. Eh bien, chers amis internet de Shelvie TV, c'est moi bien Priska Catalina, bien bon mais ça n'a ming na Shelvie TV. Et si ka bobando za makamba malunga mama bien ya kitoko pe mais ça n'a trop awa hein Priska Catalina babile tozana chef Mokonzi to parler ka sur makamio sur les cas par rapport à l'actualité. Toyo Kainan. Bonjour chef Mokonzi. Ouais, bonjour Priska Catalina. Donc on ko le capéana na Shelvie TV. Ben formation da pena sire santé kitoko na ngolo nzambe kando mona chef Mokonzi. Malgré tout ba zoloka loka biso partout mais ba mona biso te biso to bomba pa moto à l'équipe bango. Papa dans l'équipe bango nzambe. Ah oui na kasa polo ba bien te une système à Karim Mokonzi ouais te une système ya ba charge à Karim Mokonzi hein ya kasa peut-être le baka to bomba chez Karim Mokonzi. Fena kitoko tana na actualité to tu komona ndeko na bino. Oh ba bengi na kombo janvier. Janvier wata pa longa Mokonzi comme janvier wata ba beti pa mobala Yvette comment on a bon vraiment ça il faut bolo bara bien. Moni information bino ba chroniqueur ndenge biso tout en général ba chroniqueur to zana pona ko informer ba tout. Janvier à kosi à lobi ke mobala Yvette Kalombo mutabetier. Il fera la vérité. Ngam na beta ki janvier na betier na bon marché. Et le preuve c'est que mobile na mutabetier so ba yo to betier. Ngam na beta ki janvier. So aboyi ne koloba na internet ke ngam na betier po aza mukolo na ngai. Vous comprenez? Elle va que moi mukie ba beti yo mukole pas moi la mukie boye pour na nini. Donc et ça là qui est-ce que moi son numéro boye quoi. Vous comprenez? Donc janvier il faut la vérité. Azin kuba so qui ba simbi sa micro na nga simbi so micro dans l'action na zwaki na tomola janvier likolo na bambi na beti après na beti c'est comme ni o azoka makile ezaki ebele na elongi. Parce que abomba kindelo ni. Parce que betele gars on a côté ni non. Peut-être que na bon marché liboso le pangu na. Pour mona ki na caractère ba jamais ba linga ka été. Vous comprendre? Neti ngani na vana na bandal boye. Rena bir pa lukisa bato ba beti ki camarade na janvier Mokonzi. A lukisa bino. Mais pas zo bata mabata na bir wa monota. Après janvier na obeta sou abire. Moi le mokonga na kuta na René abire. Na luka ndenge na ko beta e. En plus janvier makile za eka na zolote. Il faut le baga bien internet makile za ki na tina elongi. Kala bana membre batindanga ba chef enak Mokonzi il faut beta janvier bouquet loboko yango azwin kuba na sira otanga le sukombo ya Karine Mokonzi chef Mokonzi to ebité vraiment to ebara Karine ne to ebara Karine ya poli Karine ya zambe parce que bino bozo vane non ndeni Boto eba Karine eba ni partout que azem poli. Moni mabe on a batu bino batu lo bango na mona ka ande batu baba. Biso ka te po mona na tina ba internet, tina ba vidéo sala ka finga ka. Moni na vinde to za boye mutu mtaza mabe na ye na malamu na ye. Yo kasi na ngwa parfait na mokilo ba ke ngapende ngapenda na masumu te ngana na ba défaut te. Azate. Mais quand on soupe yo poza mabe poto mona ka okaka banda finga mabole. Lelo yo komisi parti mabole. Na za ki envoûté. Envoûté par rapport à quoi? On a trouvé ba ki na za ki envoûté. Poni boko sala ba envoûtement makaka. Ndenge na banda ko finga Karine Mokonzi za ki ngate na za ki envoûté. Lelo lobi ke yo mte beti janvier. Et lobi tango solana janvier lobi za ki envoûté. Lem suna ba be janvier na beta ke ko za ki envoûtement. Azwin kuba alapi Karine Mokonzi azana mabe na ye mais soki namoni mabe ko moi trop na olinga pena donc mabe wana to réparer quoi olinga pena Karine Mokonzi ya to réparer mabe to réparer ta mona suka na comment na bato o msusu bazaki ba charge nete ba yokota ba charge na comment na bon vraiment ça le ndé o ba finga ya dégâts mais lelo ba komo ba wana so komo mami na biso comment na pena Karine Mokonzi za mutia monga bo mama Karine Mokonzi a monté bon maman, moni maman a même si moi na bébé si liputa na jamais au boire maman, au boire moi na moi même si moi na pandi ça na mbele na parler, au boire moni Karine Mokonzi même so finga e, so zongi ya koyamba yo. Tango limbisi moto a oui, na comprend pas pour finga o zongi ya yamba. Karine Mokonzi so limbisi ya bosani makambo tu. Vous comprendre?
mais dans la bateau mosuto on régler na bango tu comprendre na ba rando mosuto ke na tina suka loka Marie Bongo la epave a senga Karine Mokonzi Marie Bongo la internet ba oyeba aza ko loba ke Karine Mokonzi excusez ye boy to ko négocier na été to ko négocier té mais faut pas négocier ne po Karine dem ta saki mabe yango yekuta yeko senga bolimbis Comment tu as changé de ça il m'a bien si le nez aux arabes ça va nez aux arabes bateau ba internaute nanu moto ayebi likambo Karine Mokonzi na Marie Bongo la baba welela te tisiko moto monta lobango bobino ba charge boy batende même si ngai nayebi yango te eloko bateau ba yebi problème wana eza Karine Mokonzi na Marie Bongo la Karine Mokonzi amutabi lobela lobate amutabi lobela tu ko leka na télé abanda ko loba kutu boy yon to mona après vane Karine soki okosele makamba nzimaraka o Karine Mokonzi sali boy anzimaraka o boy anzimaraka parce que comme on il faut tanga ma ton internet pour battre ko tsaba chef Mokonzi on peut expliquer o ko c'est biso entre Cynthia Wadona j'ai chona za buzz internet entre Cynthia Wadol na j'ai show t'es j'ai la l'équipe Cynthia Wadol a sans impact à sans actualité pour le moins la carte ya ba charge comme la place na ya wana beaucoup le ba bon bango tu bana ba charge te Karine Boma qui déjà équipe nationale même si j'ai chona zana bisoté mais moto to rota na mona actualité ya j'ai show donc Cynthia Wadol félicitations à Kotaki déjà en Grèce na minito ah ouais na minito en Grèce bientôt là le paquet to kota na kota musique pendambu lelo to mona un président na biso héritier watana be bato ba quitter oh bino Ernest Bando ganga mi ange mi si comme mi ange on to ba position tes ndenge ni pour la mi ange bientôt là mi ange pour mi ange zaka avant épave et bimenzemba épave ya Fabregas hein je te salue là où tu es je te salue à peu premier na trace kitoko hein et ça album mon boy oyo bato tu ba ozela album mon ya munene o comprendre au moins, minute, ba médecin ba quitter ou pas héritier watana ba otika la héritier. Pour on ba qui voit na carte ya 1000 anges de Moscou. Est-ce que 1000 anges et est-ce que beaucoup assuré pe na promotion nango? On a qui 5e vitesse et bima générique à 5e vitesse et bima caméra. Ezaka vraiment na limite. Yango na oloba. Héritier watana be banda ko beta BM na ye. Est-ce que akenda déjà na photo soit na maison mo ba ke héritier watana be to senga musicien tel bref, au contraire, Karine Mokonzi. On senti héritier que France, mais tourner Karine Mokonzi, ni Arkeli, ni Paka, Karine Mokonzi. Vous comprenez? Oh, biso anga YouTuber, biso to la YouTube, ni Karine Mokonzi na azawana. Batuna héritier pour ça qui va précis. Ya monga leto mission na bolongwa boya lisusu na kati ya la team wata to bengani bino. Vous comprenez? Ndenge bazawana bakende basala na bango au moins tobesi ngaka bonne chance basala bonne chance tomona ba retirade tomona ba academia tomona ba le marquis tomona ko wenge bazaki bango tout ensemble mais lelo bazala raté piche ko ko na ndeko na ye Peter et Paul na minute ba kabwani déjà bazonga te bazonga na te bazonga te wana featuring ba beti entre mbale ba Peter et Paul on comprendre ba messiana ba okende mi démon et kobeta mais na comprendre bino pété ba charge wana boza rapper mabe pour lelo bino bokosela kaka héritier otana bi makamka iba ba bijou au moins teke muna bino ka boza charge na za mutu mabe ya onga lo bate héritier mo lo ba na émission talobi ndenga zala gogabwe no pe na mona place Karine Mokonzi lo ba mama bijou te toyokango ka ipa batu ba les ondi batu ba lobi boye oh Karine Mokonzi akose Karine kukota za ki elekele ngai mais tellement nzima neka makamboto andi charge à côté la kama miti éviter on comprendre mona minute donc Karine Mokonzi ne azawana aza leader atika ko lo bate ke ngane na zaboye ngande mutu na héritier o ayiba ki ngai boye ezate ba vidéo nini o Karine Mokonzi alobake ngai Karine Mokonzi atika ba bijou na ngai to ka yanka parmi ba charge po bino ba charge bo sola na abiri na janvier bango to abimisa ki en plus na webisa héritier watana be goga au moins ko bato ba kosola ko ne makambo eza René abiri na janvier on comprend parce que si lelo yo za be lelo na janvier Mokonzi bango to wana ki affaire wana o Karine Mokonzi
bayibi soki ba bijou na ye janvier moto afakanga valise boye boye mais Karine Mokonzi tikola oyo ka été yango eza René ya Bire ba mbale donc eza ruine no comprendre Karine Mokonzi atikala lo blango te au moins concert ban bato lokola yango na baki na émission fona ba ba vérité moto lokola Juvenal Kibala est-ce que Juvenal akoki ko popola Karine Mokonzi parce que Juvenal Kibala a façonné papa Karine Mokonzi pe akoki ko popola moto kwa goga te ko goga sali longoli awa akena yo mona vidéo goga longoli awa kena ekuna ma popola eka eza pika ndenge moko jusqu'à présent to tikola mona vidéo ya Karine Mokonzi a lobela héritier te ezate en fait il y a le silence on comprendre Karine Mokonzi a filmé bien na ba vidéo na ba audio pe to yoka popola ya Myriam Mokonzi Karine Mokonzi a popola ya Myriam Mokonzi ma ya abosa ke Myriam dem te zwaka ya 27 na ndako na ma popola ye est-ce que sir na mamolo ba vraiment to yoka ba audio to mona ba vidéo a popola ya Myriam Karine Mokonzi atikala jamais mais bino boka moka oya ya Tracy atikala jamais koloba mabe pona sœur wana on comprendre atikala jamais koloba en plus aloba ya lobelande épave oza album eza parmi ba chant ya Fabregas on comprendre ya lobelande mingi épave au moni Karine Mokonzi atikala jamais les ganatela ba mamimi boye ezate on comprendre Karine Mokonzi a bien éduqué a outi na famille moko ba banga nzambe au mona Karine Mokonzi soki alanda ba mesien te mais lelo Karine Mokonzi alingaka zala servante ya munene na mboko yo lokola ba maman olangi alinga sala église na ye ya munene mais esili pété tellement Karine Mokonzi azana eloko nzambe na kati na ye Karine Mokonzi azana eloko nzambe kati na ye on comprendre 5 ans bientôt là Karine Mokonzi akobala pasteur moko ya munene o mokili momeko ndimate Karine Mokonzi abana Karine Mokonzi on comprendre Karine Mokonzi akosa campagne en Belgique pour voir combien de personnes ba bongo la mitema Karine Mokonzi akosa campagne en Londres combien de personnes ba bongo la mitema on comprend tala nous Karine Mokonzi aza aimé Natal nasali sondage ya bato balinga Karine na bato balinga Karine te na yo mona na moni to na 20 75% pena bato tikali balela Karine ya dégâts boso siko ya lelo Karine na bongo li mutema tala ndenge bana nzambe tala nzamba otonda na esengo on comprendre Karine Mokonzi a servante de Dieu dans la servante de Dieu bientôt là bon mona mama minene ko sala mais Karine Mokonzi ko zonga awa ko sala l'église na munene ba biso ba chef na Mokonzi to kata ba cheve quoi on comprend c'est bon chef Mokonzi nous sommes arrivés à la fin hein avant aussi ça et là nous avons souhaité grâce tembo nini na sika za États-Unis en tout cas grâce tembo za concert oh lelo aza bongo pour Karine Mokonzi en tout cas merci beaucoup na grâce tembo pour la reconnaissance grâce tembo est comme na para benga ki maman na bango ta bengi grand frère na ta benga ndeki Karine Mokonzi abi mami ndenge na komi na kati ya États-Unis boza pona yo lakisa kinga na monde entier ko baye bangai en tout cas ba félicitations na grâce tembo biso ko boakela ka toujours ba fleur grâce tembo rumela grâce tembo zala toujours na Paris na États-Unis bientôt la paro yawa tala ba fruit grâce tembo sali hein en tout cas, l'inspecteur Miguel Mbongo Chico Simis, Nadej Pantou Arlette Tukuka, l'inspecteur Miguel Balobis Salon Isaka Moro Nakata Londres, le vieux Teddy Monzele, le vieux Bivens de Homo à Tozane Banakata Kinsasawa, le vieux Jackson et Mangala Balobis staff à Londres, donc Baselinga staff Nakata Londres. Est-ce qu'il y a eu en base? Donc, la moni grâce à la sugar, grâce sugar quoi. Comment ça m'a passé comment bantier parce que baté ba ko tanga ngote donc grâce sugar aza bon nasima aza pena pour assistance à émission en tout cas merci na batutu banda kibiso merci pour nayo pour attendre pour pesa kibiso na chaîne pour naza pena ala transparent en tout cas merci nayo Beki Senda ba mote na quoi. Merci maman. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Cette personne a mis na nario. Babi boss azaka moko na kata Kinshasa. Boki pendenge Fenek Mokonzi a pesendenge alobi abike yende mtabeti janvier to yebite. To yeba ngoka to yeba kaka to yeba kaka to konyesu ko tuna sus to ça ba quête to yeba nani abetaki janvier poto yo kaka beko to so kaka batu balobi abetaki janvier to kaka batu basaki bazangisi boy mais to pesa ka conseil hein o ya micro to régler on a micro et non
maintenant to régler on a ma kofi na bitumba c'est pas bien to régler on a micro bon on a mami te Karine Mokonzi là où tu es j'étais sali mami bon on a qu'à régler ka nyos na micro nyos a régler ngo kala na écran na bino hein bon profiter que s'abonner abonner mingi na Shelvi TV est-ce que besoin Chris Kakatale hein quand moi je fais mes citations à ma maman bibiche à votre Chris Kakatale la fille qui dérange à toi Zini Kumbia babi le professeur Dieu merci badinga je te sali là où tu es ngala bino mbalasima bisous bye.